Kolanda Kamingi, chaîne Nabino Safosi Télévision, la télévision des lèvres partout au monde. Vous le savez bien que Tozoa Moussala a commémoré la cabine d'information, il a commémoré la cabine d'émission, il a commémoré la cabine les artistes et les personnes que vous préférez. Et dans le cadre de l'émission Nabino Parlons d'eux, aujourd'hui nous avons un invité. C'est un invité de foi qui vous fait rire Nabanda Kunabino. C'est un invité de foi à Consola Kabino. Tant que chose qui n'a moi maladie, moi fièvre, mais tant que tali oyoki, moi fièvre kiti. Ils ont invité Oyo pour découvrir tout à l'heure là. Ils ont vraiment c'est parmi les artistes Oyo Congo pe Kolobela, Congo pe Kokiko, tout à tolo. Dévancé déjà Sabino que les autres artistes et comédiens au Babeni na Congo ya les beignets Mikate Makolomike. Bonjour les beignets. Bonjour Yadine. Les beignets bonne santé d'abord na nzoto na palais makamweta mulande. Santé déjà yo moko mona déjà donc santé qui toko grâce à Nzambe na grâce ya au fait qu'on est pour Dominique au liloba Nzambe donc santé qui toko. C'est bon, les beignets, combo ya les beignets. Origine ya les beignets zanini. Batu balimpe baye babayo kaka les beignets makolomike. Les beignets a utawa pia bima epa na zanga tata tonde to mona ba misusu. Biso to ba na mettre pas ici, to ba na mettre pas. Les beignets Mikate fils de Mangwaou. Il dit ma fille d'Afrique na pesi moti na musika, obali ya machushu mukoza. Biso to ba na mettre pas après bato ba longwa. Les beignets à côté pas mettre pas sali mikoloboni basanza bonesque avant mettre pas voyager les beignets à côté qui to les beignets à côté par correspondance na chombo qui viennent en ngana lingna sa derrière na bo nga bana mangwa 2004 donc ça là ba ciseaux katanya so ciseaux kata tout ciseaux mettre pas kata bango to so kata bana na ça moto danger yo to yebi bana kimba yebi. On a la polémique, ils sont bandits polémiques, tant on vient à biso mettre pas à la polémique, on vient à biso regarder dans la radio, tant on jibe na la polémique dans la musique, tant biso les beignets tout ça polémique, on vient à la festival moti na musique phénomène. Mais les beignets lobby banda kala ozala mais apparemment ça ba tout subaye baté les beignets on a ni banda kala bonde ni les beignets yo qualité. Et vrai combo les beignets zali nani. Ngana bima. O bi na ngana tezati, ngana bima. Les beignets nga sala ba blog belé ba blog bien sur l'autre aussi ba blog toujours ba bien tu vois ça ba succès ba blog ngai zo pas dans les beignets à mutu et bisa biso na le logo ni pe vient ni déjà ça succès les belé ata moko ba na ba tu ba même sur le na ba comédien même na ba musicien dans les beignets da tête ordinateur zo pas donc nga sala blog belé o mutu pe ba to ba zoa ba na musique ba na ba comédie. Donc le cerveau moteur c'est moi. Les beignets aux olobaka quand tu es au côté logo moko yango hein maman Charlie ngoma na les États-Unis alinga yo kaelo ni les beignets sala na mafufu na mavema bangu mwana kabila pete na ngadi kwite zalite ozalilo kasala mama na maledike mama na diakawa tikeri yo fufute sokonga na tondite vema susinanga namuna kandeti kaka na buma moto yangu ngana linga buzala tepeni nanga ikataka peti ya kulia les beignets mais wana ngazo logo ya isobi kasinga na mwana mete pai ngana mwana popona nini te oyo zo beti to kyango mwa tempo ya isobi na kati est mwana mama botenda kanga ibele bitinde bele na pale fufu muke na kulia na kulila. Mais les beignets na yo caché ya na ya isobi na biso nouvelle wingi ya isobi non on dirait yo kana on dirait binomo boko ka obima na ba caché na bino ten kotala yo alage binono so bo copier isobi quoi omoni biso doit pas na mettre paille ngana mona oui vraiment na mettre paille. Ah bon donc ya botami après nga les beignets de clôture ne tu tanga komona auta pas na biso te na biso alage na yo bo copier les beignets ya bo copier plutôt wana na biso doit toi sans souci mon kingonga papa kolutu na biso grand poète na biso sobe phénomène nga moko les beignets mikate mona suka pas mettre paille. Donc alage ndeto lo na yebi makamona te biso doit ba tembo mo ba sans souci tango kena Lipando mama na baraki na tanga lipandaso izalaki makambo VS Zovan tango na bio na so
omona motana zawa tana ukanda ndeti nakutana na ambassadeur ya Mosinga tokati kutana na ambassadeur tana ya biso ba tutu ba kamwa donc kasi na biso ya mwana ah donc siko bon c'est que alague pas bima pas ya mettre pas tout ça ngana phénomène sobe na ngamo le bene mikate makolo mikie o ba benga mikolo lever kofi siko yo esobe et plutôt les beignets pourquoi au bakisi makolo mikie na suka ole suka ka le beignets mikate et puis les beignets yangwana ka mikate mais ndeni ni tautologie boye prononciation tato bona bato ba ko français au bakisi makolo mikie so point na makolo dimi ngama na makolo mikie tanga na beta pas oyebi ke bato mususu lo bini makolo mikie eza injire mais nini ngana mila accès ba tuke ngana na makolo mikie na una zebula ba benga ngama le beignets mikate makolo mikie surtout mingi ngolo za vie kofia munene na zati donc c'est peli na yo bima kasha mo pao mais artiste comédien artiste munene ya mboka na biso ya musique vie na biso mo pao mokonzi zo bato na saki luku na tourner film moko boye ba singa bimi ko la kofia na muni bala mo miki ba benga vie kofi na sati ko kisimbi yo mona wa sala style ngona pesi monto bana sigara bangulu ya fait na mettre pas mango au mon ma système fait Kofi est-ce que nengo au style ya Kofi Olomide yo sepeli nango est-ce que ya yebi est-ce qu'il y a resepela ça lié tout bien là ça lié bien avec petit les beignets mikate choro frappant vous jouer les rabas na beauté mais les beignets tu remarqué peu qu'on dirait yo net pendant moi retard ba côté ba internet moi avant mais yo ezanini est-ce que oyebaki yango te ou la race faut citer la vision de l'aigle ndaya omoni siko mo obelango aussi tu es en impact ne yango ozo prendre maman ba site na mona ngo yaki mo belebele na ba bantiri na ba kwanga na makaya bu vraiment na oyeba na ngo te ali bana nguba somo siko temanga za le beignet mutu na tembe mikate tana yoki masolo musika masolo na yoki ngo musika ba ambassadeur Mosinga mono ndelo asala na Suisse pa mundele na bureau ambassadeur Mosinga ndep secrétaire Lucas tu es en impact na kini kuna tina mikeli danger mais ambassadeur Singa za fidèle na kata sa fosi TV donc tant to boaka ko ebika epena bana na parler boy na mère ba Hollanda o dans danger zo mona pe batu ba wela ki makambo o ba yebana kati o ba sala relation ba prêtre te detinga na yebana nga déjà na zakana na ba patron nga ba na ba mikeli ba bebeki ngombe bon ba prêtre danger na kata Richard Luemba vous avez compris de maman Charlie même na Charlie na États-Unis donc na bossa na butu na kata Caroline Dino Charlie Ngoma fidèle au sakana de cambiste na kata kini même na komani na bakota na kata États-Unis mboka nyoso te mais États-Unis komboka Mama Maria original donc ya bato awela ki makambo ko banolu ko ba yebana na ba patron ba sala relation mais biso to enviara te o to yebana déjà voilà quoi mais sobe et plutôt les beignets comment sobe de côté le tout ah bon tala yo déjà so coach ngai moi voix wana nzoka bota na musique monga da kan tsaka yo copier nzoka bino tu bana mettre paille les beignets même ba mikolo to leka c'est comme si vous avez qui le soutien à mettre paille bo bebanaka vous allez le soutien se réconcilier na bien de ko créer ayote o lika ko zala na sima mutu bien de te ngana ka bona na fete wana ka mpetre di me fi d'Afrique grand leader mo la mettre paille ba lo ba papa Lutumba ba lo ba papa Luambo zo ba di merci mo bala ma chouchou mukuza so betika 0033 mo nga yebimisa chouchou mukuza dans pour te mettre pas na oyeba ne quoi te boyebi ke ngai so na poser question o ezana bato lokola na te na beba na te bato ba comprendre ka te ngai na zo ka contrat mon personnel ya ba carnaval pendant 6 mois bon il y avait na ngai Dieli PDG Dieli papa social Dieli na saluer na musika tant on a eu contrat on a il y a 6 mois tani na on a répétition tani na on a carnaval na préféra que na sita makama carnaval c'est que carnaval fouté ko les mettre pas fouté ko les mettre pas et carnaval respectera musa na ngai evre na ngai mettre pas ça na fouta nga déjà pour ce lo na za les béné se mettre pas donc a fouta ngai a fouta mettre pas yozo yo ka ke moi na reconnaître que ce qui lelo aza les béni ezayo zo comprend donc nga zo ezayo ton de ko no monique to songi si makambo so ningi zala bon de nouvelles yo na kinya ba senga les béni bon tu nous ba programme nini groupe ezanango est-ce que ba pièce à sikezali bangi na pièce to yeba on dirait boboaki sana bino ba chaîne locale ba télé ya kin boza na terrain te biso to banda moni kesu mongo bosono tunanga ya biso mutu banda makambo ba
théâtre international. Bon. Qui est mon avant dans la poto. Quand il y a un poto, vous avez un flatiment bien. Maintenant, on dit merci d'Afrique, grand yaya, maître paille. Les seuls comédiens à la trois rôles. Banda ba théâtre banda. Vraiment. Asala mangwa ka leçon na mutu, asali mettre pas nzambala, mais c'est grand yaya, c'est normal. Bon. Parce que mon a qui ba tutu ya ba artiste ba mo là ta bien. À partir grand yaya. Vraiment. Zo bon. Donc tout banda idéologie au la théâtre Potokin, tout banda on a TVS1, toi vient na ça de musique tout na PCB, moti na musika. Donc mbalo to préparer ce ko ya bangulu. Ya bangulu. Oh, ya bangulu. Yebeni, ya bangulu. Kotinda ngana nute ya. Bilo ezebele. Sikona tuni ya bangulu, eza nini bozo kreche bato ba mema bangulu na miki bangulu. Ou bien eza nini kisi bosi ya bangulu, siko bato ba comprendre. Tout doit bata gwati. Biso mato kana kisi. Oh. Oui, biko artiste ali boso lo baki. Mais avant ndima na kisi. Jamais mutandima kaza. Te ngana kisi. Oh, kisi nanga zikona. Nani? Prophète Konde pour le Dominique il loba na Nzambe jinaji. Mosali na Nzambe. Donc ya uta likola kitana se da tira biso ba jia pétrole, ba jia kokoti donc tout le monde ke moto makambo ezala. Vraiment. Na cadre ana na profiter au saluer Mosali na Nzambe pasteur Valentin Mazayakana oyo azoko animer séminaire mo sur l'eschatologie. Vraiment papa na ngai bambote mingi na profiter ko yebisa bana nyoso ya mikili bana shalom que bon s'abonner bolandaka papa na biso pasteur Valentin na kati ya chaîne o Safosi télévision vision de l'aigle yebisa biso nan bozana na kati ya répertoire ya bangulu ou bien essayer comme na suka parce que bato balimba ye batango ni ba consommer ngo biloko soke umeli pe pour la carte te to la mango tête reposée poser le yo et puis tu le lever na somo kula préparer album mon na bimate oui bon JB Piano quand poète JB Piano donc ça dit azola rango temps est vraiment robot je suis bimi bayoka donc tu préparer ya bango tête reposée quand poète dit merci d'Afrique mettre pas na ngao a tourner à Paris ba tourner na ba de Londres je de Londres ba tourner na ba Willy Mambu ba tourner na ba Zena ba tourner na ba moi ba tebele belami ki linga na zoya ino na image ce qui image hier linga na bandi connexion autour donc ba to boxe pe là yebisa biso na kati ya groupe yoza koto na niveau ya kina na groupe ya maître pai yoza na grade nini et puis boza combien d'artistes na kati ya groupe wana évolution eza malamu depuis ya kenda ou bien ndeni évolution dans la guitare pour te bimambo to ke na ba fiki le seul mouvement leader là na Paris mais tu voyage là mais yo éviter que groupe musu pe leader za na Paris de vision de bana mama mikili leader mais yo ebi ke chic choc le ngadia za na to le mettre pas il dit même fille d'Afrique ngana ni mama batu te na le bela quand peut te mettre pas tu vois dans le seul mouvement au président na Paris mais ba voyager ba kena ba Afrique ba tourner mo ba tourner c'est que les beignots ignoré na obi bato musu ba président ba na mikili ngaza na mettre pas iti na na mettre pas ya le roi ne dit bino vana na Jésus ko bunu on dit mara talaka satan ngana na Jésus ko na on dit mara satan pas ça satan pas pesa non satan ça la rata Jésus n'a ça la rata Jésus se mettre pas mangwa Toromoko mana suka ya émission na biso les beignets mikate vrai Dieu tu ça va bien vrai Dieu ne doit se prendre comme OK quand ndingo lobi vrai Dieu aller la passe na mikate vrai Dieu makolomike vrai kofi to komi bon to bakisi nyonso aussi ça va kombo quelqu'un va na kin ba loba aussi ça va ba kombo belé vraiment chilo vraiment OK vraiment to komi presque na suka il y a émission na biso ya lelo na kati ya émission parlant de et sobe plutôt beignet mikate choco frappant otali caméra message à liboso lancé na batu nyonso balandaka Safosi télévision projet nini groupe eza nango pe batu basala bino confiance na pièce oyo bozo sala d'ici là. Est-ce que basé la makambo ya malamu na kati donc na lo na ngolo bakana mpousser ba pesa biso confiance ko baba na pesa biso série to sala ba qui ne télémina wale chicler série to sala ba binela et sanzola donc mettre pas donc na batanga na yo poza la na kati na za ngata mvumati mais ba no tigre na ba mpusu ba bima bon to ba mpusu ba saliga on dit mon yingale et benazi couloir donc ba pesa biso confiance
bon ça décide ya bangulu iza idée mongo utili kolo pa yemo gampetre bala machuchu moko za mettre pas mangwa donc surtout bandi yango ba to se retrouver na bi que Chris de London mon à Londres solo tanga otala comprendre na loba vous comprendre ba bébé ki ngombe ton ba tala makambo ba comprendre que benya ko sarate ko c'est péché ba na bota mana na ko sate oh ah oui le béni c'est que Jésus Christ ngai kasi pour Jésus Christ comme tu tikala ko sate tanga yaki na Jésus abibo za ba imitateur ya Christ c'est que ça banane vraiment c'est que ça ba Christ namoni église na yezo sa musala prophète Dominique liloba donc azo te vraiment liloba ça liloba ma wapanga vraiment liloba tout ça bana to kulina liloba donc to robunga liloba te magetu mais faut aller na alignement wana tu vois alors le béni to komi na suka mbote opesi na banani bon mbote nanga na batutu oyo balinga le béni na balinga ngate na bi ke tambo tala ngade aseki bo sepela na bo sanité Renato Mondele na kata Londres mandi mandomba na kata Londres papa Roy Roger Mbaki père Aleki propre yo bini to sola ka donc c'est idéologie Gigi Dinganga na bo sanité donc bazamo ebele apesa nga matanto na kotanga tanga ba baka mabanga na yo wana ba prêtre oyo zo tanga donc talaka Jules Okiala Hervé Bila mwana ngoto mwana makanza na bo sanité Bobi Sasa imperméable en moto Bobi Sasa na bosanité Papi Masita donc yayo yangwana donc César Kongo Boté Schengen César Ngadi Maro Mavioka na Nadine Mavioka de famille Mavioka mobimba bino yangwana na bosanité Mado Masamba donc na kati Allemagne Venzelo akanga Allemagne ya kitoko wana na bota bana deza Mado Masamba le beni mikate voto siko le kabasi na bote yesu le kabanga tu na kati Allemagne Mado Masamba donc le beni mikate saluyo na musika na botanité Jacques Lumingu ba masana nga tu ba na mikili ba bébé Kingombe ambassadeur Raymond Singa chef mwana Suisse wa sala na bureau na mundele wa sala na bureau faut poto ba msu wa sala na bureau te mais ambassadeur Raymond Singa siko sala na bureau Chris Maël Ebele oui Maël Dinatiete on a pas na Londres Maël Dinatiete les millionnaires na kata Londres Renato Mondele Chris de London ya lo barati mon Londres mo simple mais bobo no ngolo da lo barati Chris de London monsieur Mboti na musika quoi na kata Londres ko Guillaume Dikulu Nene Dikilu Ma Charlie Ngoma Mama Charlie Ngoma Mama Tara no tikanga kati ya kati ya Caroline du Nord donc maman mazonga na âge bana 16 ans donc bana poto tout gampetre mettre pas dit ma fille d'Afrique petit na le béni peste ka confiance non pesa raé fula est toujours non fula raé tindiga nengo tindiga raé bona 7 de bêtises 0033 ma chouchou mkoza mère bana mama palin simba et béni moi na kitoko donc bana mikili bana Luanda eduji mavungu na kata Luanda pesi bino mote trop boza décider ya mangulu mais le béni opesi numéro ngo mwamba opesa numéro ngo penza po talaka ba numéro na téléphone ba pe ko luka ba ko en contact na yo numéro na code mboka 00243 090 47 28 359 numéro na ngaya ngwana batutu oyo balinga le bene mikate choro frappant les vieux Kofi bo sepela calamité na la sepe ba film nga awa na site na biso ya Safosi télévision la télévision de l'aigle do ezana vision la musika yango tambisa na se amona yango nike ba site mike na nanga mabete bokanga ko aigle siko aye bon ya matali kolo amona 8000 km danger donc Safosi télévision la vision de l'aigle na yokengo loin na yokengo ba bébé Kingombe na yokengo ba Gigi Dinganga talaka ba Gigi Dinganga soka betelio lisolo ya Safosi TV donc c'est que aigle azo matazo mona musika mon ambassadeur Raymond Singa ko chef ambassadeur Raymond Singa petit no benga mikate yeyo yaya yenza lesili otiki biso na kini to kondi tama tokolo ne banobima Raymond Singa le chef ambassadeur bon les benya lobby aza na studio tolanda mwa morceau mo ya nkunga ngona moni atino nanje mona ngana na yimela mingi liwa place tokenda to barate oh les benya on mokufa
Non, coup fera un jour. Oh. Bon, Oui, bien que Pépé Calais. Aïma Banzi Mouba. Je suis tout le monde en disant Makoufa, Lazare, c'est que c'est Madaya. Bon. Bon, les bénis. Nassala, madame Namuki. Bon. Ouais. Liwaye loko nini nzambe tokendaka wapie ninyango ezalaka kuna nalota na ndoto liwaye loko nini yango pape kambo ninyango ezalaka kuna nalotata na ndoto papi bokambu nalota yo nalota mama nalota mpona milengele nayebi moko na kufa te nayebi moko na okende te nabi mokona lala te inetile to inanaka na mokila nzambe to abaleki nzela mokila se to aka bongo bongo na mokila ngoto aba passager lebele mikate inetile to bomanaka mama 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 nalela yo Moni na olela. Les beignets. Oh, les beignets. Donc, ça nous a artiste et comédien, moi, artiste et musicien. Mais les beignets, ils ont pas quelque chose qui est pour. Bateau va y bateau va clarité, ou va y clarité. Bien sûr. Na ma musicien, on a dolo ba moi, ba y banga biloko et belé. Zoro point, ba y banga biloko et belé. Le tour na beta wa ya parti mon ansala. Sekele ya liwa nzambe kaka moto ayebi tokendaka wapi ninezalaka kuna tokendaka wapi nga nalota tana ndoto nalota mpona milengelaka nalota mpona bongamaka nalota mama mokolo na kufa nayebi te iwa eloko nini nzambe ozobona moto atuna nzambe iwa eloko nini tokendaka wapi nini ezalaka kuna nalota na ndoto. Vraiment. Vraiment merci, merci Nabino, Bopesa Kita Nabino pour la Kolanda Safosi télévision, la télévision des LED. Tu commis pratiquement na soukaya émission Nabiso. Tu pesi mbote ya mingi na Mama Charlingo, ma mère Charlie, na kati ya Caroline du Nord. Tu pesi mbote na Fifi Mvula, la dame de fer na benga kae bongo. Fifi Mvula, moi na mère Charlie. Oyo bana ngoto baye. Ah non, c'est la Mvula. Fifi Mvula, voici ya papa Olivier Kakou vraiment. Bambote na bino ya mingi na kati ya Caroline du Nord, bino nde bo décorer Caroline. Bino nde bo salaka ke Caroline ezo valeur. Boa ba noir oyo na kati ya États-Unis bo pesa valeur, bo valoriser. Tout à fait. Vraiment ba bisou mingi oyebi ke na benga ka o chéri na ngai Fifi Mvula. Merci balandi ya télévision de l'Aigle Safosi TV. To komi na suka ya émission, to pesi bino premièrement merci. Bino yo bondimaki kovanda na bakiti na bino ya ndako na salon et longo na famille bozui temps ya Hollanda chaîne oyo vraiment to pesi bino merci to yebisaki bino ke mutu tozo yamba tamsu esa sekisa yo ozala na fièvre oyo kamalam les bénis mikate makolomike to yoki les bénis auta epa ya nani et moi apesi ba raison pourquoi a tia makolomike azo reconnaître na yo biye pe makolonise na mike pona yeza injurité yo mutango yo oyo tango mususu baloba na yo makolomike o se dérange ka o mona ngo eza injure mais tal artiste munene artiste comédien à reconnaître makolonise na mike pa zo sala yango publicité donc na ko encourager yo oyo ozana na makolomike ko s'inquiéter na ngote ko tumisa makana ngote eza na mo normal bo continuer Hollanda chaîne oyo to sengi bino bo s'abonner ebele na chaîne oyo bo panza sango yebisa ndeko benga muninga bolanda la chaîne oyo partout au monde na kati ya Londres toujours saluer bongo Anastasie Diayande mwasi moyindo mwasi kitoko nga benga ka la femme de grâce atonda ngolu ya nzambe ndenga zawana donc grâce ya nzambe kula likolo na ye wana pena na benga kesu tabita vraiment nzambe ya pambola o minga Anastasie Diayande pe to yebisa kabino tango nyonso na kati ya Manchester olingo pakola mafuta ya malamu ebongisa loposo na yo adresse eza moko na kati ya Manchester Anastasie Diayande soki oluki na kati ya Manchester ozoye mwasi moyindo ana taille oyo ezosenga taille mwasi azala nango to saluer pe pipe miyalu na kati ya Manchester toujours bongo tokiti na France bana France boza tellement ebele bana shalom boza ebele na kati ya France to alokola na bato lokola
pasteur Papi Badiangila, tu as un pasteur Beni Matondo, tu as un Vincent Kizeba, Roger Mukonkole, tu as un Gina Kanza Mwasi Mondele, Yazane Moindo Mabala Mondele, Ezaya Redouté, Teso Tiete Menarata France au monde, Bana France, Bana Londres, Bana partout au monde, Bana Allemagne, to saluer Bino, to Pessi Bino Bambo, vraiment beau continuer Rolanda chaîne Oyo. Na sima ya caméra tozalaki bongo na Costanza au bali ya mama Octavie bolingo malamu beza couple ya kolanda bavanda vraiment na kimia ba exemplaire tozangi te ko saluer ma femme Irène Aluma Mabobo na bébé na biso bébé diamant l'enfant intelligent oyo na moins de 2 ans utilisera téléphone wana idée à côté Rabagé, à côté Ragnos, donc même là, ici 2 ans, j'aime bien, moi, Nangai Oyo, te saluer, Binonios, Banakin, au Bolandaka, Safosi Télévision, pour s'abonner, Lissousou, et Nakati à Régie, Tozali Bongo, na Oyo Boyokaka, Karim, Tamonios Alobaka, Papa Serge, au fourré au moulin, Yende Asimbi Makam Nakati à Régie, Yeyo Lelope Bozomona. Na les beignets, on a présenté l'émission. Beaucoup de Hollanda, toujours te informer en temps réel. Merci, à la prochaine. Moi, ma vie au canal, Nadine, ma vie au canal, Nalela, yo maman. Bébé, Kingome, Motarangana, Lela, Nalela, Binoya solo, Nalela, Yakosate, Muzimuzinga, Nalela, Chasumangana, Lela, Nalela, Nalela, mama. Mama mama, mama mama, mama mama, mama. Mwasi kitoko, aza kitoko makasi. Mama na biso, mwasi kitoko, aza kitoko makasi. Bebe kingombe, mwasi kitoko, aza kitoko makasi. Muzi mushinga, mwasi kitoko, aza kitoko makasi. Rema wasinga, mwasi kitoko. Mobali nde kitoko. Merci à tous, merci à Djino, merci à Nebo Aminga, bien émission. C'est bon, les beignets numéro 1.